bozana bino na structure te po koloba INTPC donc wana kutu bolongola po na mona nanga rôle mo bon basala te président na ngai sai akota prison akuta Tony kuna babimi batiki ye et puis je vous signale ezaka yete acteur mo pe ya phénomène esobe pe azaka akuna na prison président phénomène esobe balobi $1500 ya pamba 1000 nalobi bien ya quand je dis ya pamba parce que ba comédie ba ebele bona structure mobimba et puis List Boy eza et groupe nene na mboka na biso parmi ba groupe président Kikedi nous bozaka wana ba film o ka ya mboka mais bato boboka chief Kingani mokonza mboka nani oyo ya mboka oyo bino bozaleli botanga bafumu banani mwana longaki epa ya président esobe ayaki epa na bino bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya Shebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na bino na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Shebiso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour Angola, bonjour Brazzaville, bonjour partout ailleurs où vous nous recevez, aimables internautes, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans toutes les 24 communes de ma capitale qui est Kinshasa. Restez toujours connectés et abonnez-vous massivement sur Shebiso Télévision et je sais que la déception ne sera jamais la vôtre. Émetteur, to sengibino $5 T, $10 T, $15 T, mais to sengibino kaka €1 ya pamba pour na aider biso na musala o kitoko tozo continuer ko la bino. Merci beaucoup, bozala toujours scotché kandenge na lobaki cimenté bétonné awa et Panadesh Kimana autrement dit la calculatrice de la presse congolaise Yamboka Oyo. Vraiment lelo sujet lelo en tout cas ils a vraiment pas si boyebi kandenge na yaka na ba SOS. En tout cas ya lelo penza esalingai passe mingi passe pe mawa biso mo ba congolais tolinganité c'est vrai tolinganité quand je dis tolinganité non lo ba penza belete hein en tout cas vraiment na lo ba lelo na sima ya élément po mamususu batebe baba azolo ba olobela nani batu musu ba olinga ba yeba alingi na des sous SOS alinga lobela nani. En tout cas merci beaucoup na bato nyonso bazo continuer ko benga caporal Murumba. Merci beaucoup na bao nyonso batindelié ba mbongo. Merci na papa Alain Kayembe na eloko oyo sali en tout cas bravo. Boze belete etei batu mususu niveau batu bazo matraquer ngai na ba appel ko benga ko tinda ba code na ebité. Merci papa Alfonso à partir ya Suisse, merci beaucoup. Merci na Koko Dianzombo, place aux Ali, merci beaucoup na soutien aux autres continuer à soutenir papa Nabiso Caporal Murumba. Merci beaucoup vraiment na Monique en tout cas bon na bolingo bino bat bozan libanda pe moi bolingo ezali. Bo me boza ya compter. Na lobby na loba non structure. Bozana bino na structure te. Po koloba INTPC donc wana kutu bolongola po na mona nanga rôle mo bon basala te rôle na bango ezalaka so muta kufi nde rôle ebimi rôle na bango ezalaka soki muta kufi mais place muta beleli place muta za na problème toyoka yango te toyoka kate oyokaka so muta kufi bango na ba telemi po na kokota na ba porte ko beta ba porte ba côté ba zuba mbongo ba ki kokunda atako balobi celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel en haut et bon na o perso bela boko se elete koyoka penza histoire ya mwana mobali ndeko na biso esalingai vraiment parce mais à travers cette belle émission il y a SOS oyo tokozwa pe moko papa moko azana libana mboka albaki a osala pe a pesa moi conseil par rapport à ba comédien et pas à comédien
eza passe pe mawa na osenga pe na réalisation na biso ya chez biso télévision mon solo talara barara na sima moko aza na réalisation moko aza derrière les caméras parce que c'est beaucoup toi na ba caméra par-ci par-là na kata plateau na biso ya chez biso télévision Jonathan si déjà on peut prendre la vidéo et on se retrouve tout juste après c'est parti. Hôpital, naza sana, naza na mbeto hôpital, santé ezanga bien te. Nana pita, Papi Michopo, José de Londres, artiste nyonso, ezala comédien, artiste musicien, styliste, modéliste, peintre, décorateur. Ndoko na bino yo na mbeto hôpital na sana, santé eza bien te. Voilà de retour sur ce beau plateau et à chez Bisso Télévision. Bozomo nakara na bilili. En tout cas, bomoni vidéo wana. J'espère que nabanda kunabino bomoni elongia frère Nabiso. Comme on a été Tony. Abandé ko jouer na rôle ya Bodi ya Kati. En tout cas, epesi biso mawa makasi. Dinish soki okoki kotie la biso lisusu na illustration te onunga nazolo baboye batu hein bazomona ndenge nazolo batoni ye wana obino bozomona wana Bodi ya Kati ye wana Dinish monsolo ye wana bomona mona penza Bodi ya Kati Tony abandai ko jouer bato ba yebi n'importe List Boy garçon oyo abandai ko tourner bien banota mona mingi na Micho ye wana Bodi ya Kati Jonathan Mukadiso nga vraiment bien pour ngai na loba penza o penza na ningaki na loba lelo garçon obo na oyo a travailla na List Boy bakanga ye na nini mutakufa na lopangu na bango tangu mutakufa na lopangu na bango aza innocent tangu mutakufa na lopangu na bango bakanga batu nyonso bino mo boye bifo ko landela banquette umela ka justice amboka na biso esala toujours kaka musala na yango. Alors amende basenga garçon oyo ezaki amende kaka ya $1500 angaye na yebite président phénomène Esobe balobi $1500 ya pamba 1000 na lobi bien ya quand je dis ya pamba parce que ba comédie ba ebele bona structure mobimba et puis List Boy eza un groupe nene na mboka na biso parmi ba groupe List Boy ezali ata ba acteur na ba actrice ba kokota $10 à chacun ou à chacune et kokoka ndambu et puis ba ata structure moko e kati ndambu et puis ba comédien muso ata na libanda mboka babakisi penda obi ke bino ba comédien bo milinga te ndeko na bino Tony Bodi ya Kati phénomène Esobe mutasali ata mbala moko na groupe na yo mais asali parti na groupe na yo azalaki mutu na kati ya groupe na yo et puis azalaki comédien ndeko jouer kitoko balanda zala mingi nande kona biso Micho
ndeko na biso abeti 7 ans nalobi bien 7 ans likola $1500. Démarche nini oyo président na ngai en tout cas botika photo ya président Esobe na telemela na wana. Démarche nini oyo président na biso phénomène Esobe osalaki pona kobimisa ndeko wana Tony Bodiakati. Parce que en tout cas ben internet faut bayeba que président phénomène Esobe a kota prison akuta Tony kuna. Président na ngai sai akota prison akuta Tony kuna babimi batiki ye. Et puis je vous signale ezaka yete acteur mo pe ya phénomène Esobe pe azaka akuna na prison. Lisola $1500 otoyebaki yango te. Ti Tony azakuna toyebaki lisola $1500 ote. Toyokoyeba lisola $1500 oyo. Tant ndeko na biso Tony abeli 7 ans. Nabi atana une année to kokisa $1500, atana une année à pamba to kokisa $1500. Ce qui est président na biso phénomène Esobe amona ke akoka yango te. Et bongo ba relation ya bato boboka musana bango ezaka nini bango pe ba jouer rôle makasi. Bokore ko benga XY landela biso likambo vie to yebite aza innocent to salindeni ba mekano ko meka suko bandela ko sambisa vie to moni o petit na yo aza na avenir munene na simana ya aza pa msuna bana. Donc vie moi mobile sili na okabo. Parce que je vous signale que malade oyo ndiko na biso Tony azobela na yebite nzambe asunga biso. Et pour baki obwaka ekota sana kuna. Malade wana. Mama Denise tela biso likambo mama na ngai tela biso likambo nde baninga musuba zwa ba carte zwa problème ya ndeko na biso Tony azano nous jeune na ndimite ke Tony ana kokisi déjà ba 35 ans hein. Na ndimite ka kokisi ba 35 ans. Mama Denise mama bana première dame tela biso likambo ya ndeko na biso soki ba président ba kokai koloba te. Papa Masumu bino bozalaka bokendaka kokota kota bwana facilité ya kokota kota président Elombe bwana facilité ya kokota kota mamsu ba message na biso ekomaka botela biso likamande ko na biso Tony azana sana video wana bozomona moko ka ya ba comédien ki na kotala ye pona akabola na ye mwa eloko mukie mais ba comédien na biso toyoka bino bozana ba structure kuna poto bomoko. Et moi nous vivants bande ko na biso ba duche ba kanto ba bande ko na ngai ba papa na ngai Kimbanteke ba papa na ngai Koko Janzombo ba Fatou Miracle ba 2 minutes ba 11 Luzolo hein président 2 minutes aza est-ce qu'il a eu déjà temps que nous rendre visite à Taipande ko na biso na Tony ato yeba ki était moza comédien. Pour na ki oyebi président Douché 11 Luzo le président est-ce que 8 ans que nous komona ndeko na bino boyaka yaka ata ya mai na ya lipa ata ya mbongo te 7 ans likola $1500 kako mais structure wana ba roboma ngote ANTPC wana ba boma na bango ngote. En tout cas, la PC Pachaka Congo PR mon réseau, hein, artiste à danger. Parce que ceux qui papa Chaka Congo Azalaki, à côté de l'Ikamon, on a que solution. Babi, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, à Rora Oliana. Mais, elle n'a pas ça pas. Nekonabiso oxygène. N'a que non oxygène. C'est là une photo oxygène. Oxygène. Malgré que le régime sous le gouvernement est bimi. Mais ozalaki na ndeko na biso ton bozana list boy Tony bozalaki na yebo ande ko jouer na list boy ndeko langa oxygène ozaki conseiller ya ministre ya art et culture et art effort nini oyo salaki wana za ndeko na yo mwana ya mama na yo bozalaki na ye place moko bo travailler na menza masali ngolu okomi conseiller ya ministre na biso ya culture et art. Effort nini oyo salaki en tant que humain
et puis ton frère au beau travail beau bosser na dire na list boy to ke ne ka na isobete yo auprès il y a ministre requête nous ezaki nini pour la kosunga ndeko na biso point d'interrogation tona zo ba ke bolingani te ngai na kamwaka so bomona mutakala moko we salamaki bino ba comédie bo telemele ngo so bomoni rankine moko boye ya batumi bale bino ba comédie bo lati yango cha kotonga to melikamo etali bo moya mutu ngana ko kende ti côté ya ndeko langa toni wana na sana na okende ko sa na émission ndebo fana kana na yebi numéro na ye nane sabenga ata 1 minute apamba lisolona euto bimaka kala mingi te ya koyeba awa $1500 ngo biso sto yeba ki yango te tinde ko na biso azui problème abare mama ni mama oza mama ya bani belé et surtout ya ba comédien tomoni papa na biso ya nimo sazobela j'espère que papa ya nimosi bandi déjà ba démarche mamso ezo salama déjà pona azwa ba soin o epe sengeli ezala ba soin approprié poto oyo kayoka ke papa ya nimosi fa ki nozwa libanda e bongo ndeko na biso Tony oyo aza non trop jeune mama langa mama ni mama ya bana belé ta ela biso ka ndeko na biso Tony ba famille yango ya biso ezalaka ndenge nini ba famille yango ya biso malade ndeko na biso azobela wana est-ce que bakokoka azape susu na sana kota la vidéo wana na illustration bo illustrele nga ngoma msusu mama ni mama ko komona botala ndeko na biso na liputa ateli puta ye wana boza wapi batu nyonso honorable Oswald Mpaka oza wapi Maître Christ Cicéron Bakumba Ufaya mwana ndaku psaume 35 soif de servir les autres papa oza wapi Maître Barnabé Macbey papa talaka ndeko na biso ya ta ebele te Alexis Yamamoto ya Mati l'homme de bayibinga ba plan vienanga totana likamba bayibi yo ba plan pemeni tala non solution ndeko na biso Niki Kims la couleur d'origine yaya tala likamande kono mbali na ebike na ba pièce na bango pe ebele bobandeki kolanda bobandeki ko sepela na ye azalaki ba garçon oyo abandeki kotama mingi na micho et puis azalaki bato bando za na mona ba ko atuna penza ba pièce mo ebele na list boy pire petit mamsu ya isobe na list boy ceux qui président isobe a kokite mamsu asala pe ba démarche simbité na yebite na yebite Pona moni a part moko te na kata likambo wana ata nenga zobela na sana wana ata message a pamba kolekisa communiquer po yo moko kokokate c'est vrai le temps est dur mais effort nini président et sobe asala kipona abana ba démarche ya ndeko na biso Tony bodi akati bande kolanga onyos bo travailler na list boy est-ce que besoin déjà temps ya ko 500 mois eloko boke notala ndeko na bino aimons nous vivants bande ko mso bazana libana mboka kuna bosala bomoko aimons nous vivants est-ce que na likanisi po bino ba loba na bino kaka il faut ba loba po bino bosala na boye bokolo bateke te caméra pété to sala na nous pe caméra ko ya na sima bino wana eboye ba na bino ngote boye bika biso photo ya koloba mede lobby mede telemi allez bobimisi maseki pour niveau na ko partager l'émission oh ta aka non ata to partager te na chez biso télévision bat ba Holanda makasi boko tsanga na ndako mama ni mama botalaka mama abane belé botalaka tozaka na yani mosité tozape na ndeko na biso Tony et puis tozana baka ebele ya ba comédien ba kota prison bamsuna likambo na bango te botela biso likambo en tout cas tokofanda ka wana te tokozwa vraiment moko ya bandeko na biso à partir à libana ya mboka yepe azalaka comédien mais atika na ye
likola nini ki mutema mabe eleki na nini na biso tozwa ya partir Angola mutema mabe eleki amoni na evomi kutu atika na ekutu monde théâtre on po bolingani te po bat bakomaka na ekiri na bango bat bakomaka na bekiri na bango en tout cas na koluka kozwa penza boyoka penza na bofungola penza matoi boyoka ye penza malamu pona tokozwa ye awa d'accord tokozwa ye penza yeyo voilà. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa, boni. Non, ça va, boni bino. Biso toza bien. Ah, c'est maman Nadège. Oui, c'est maman Nadège. Nabengaki yo pour na problème andeko na biso Tony. Oyo azalaki bodi ya kati azalaki na au sein du groupe Lisboy. Oui. Nalingaki moi un petit message pour ozalaki comédien malgré que exerce kono on le sousté mais moi message moko amuke par rapport na bino ba comédien de bolingani te na ndenge ndeko asali 7 ans Nicolas $1,500 yo kokolo bani. C'est regrettable parce que Bodi Akati a travaillé dans l'artiste comédien Belé, a travaillé dans Bandos Bing Belé. Moi, je suis dans le Congo, ils ont passé surtout l'association où ils ont soi-disant ANTPC. ANTPC, il a dit qu'ils ont rapport à Bamatanga, ce qu'ils ont rapport à Nîmes. Parce que, il y a des santé, il y a des artistes comédiens, l'artiste comédien, soit il y a un groupe, il y a un comédien, il y a un groupe, il y a un groupe, comment donc il y a un groupe, et puis il y a un groupe, so mutu ayebani makasi mais tobaki kotambolela ye mais so mutu ayebana kaka bongo ayebana ke benge baokipe kutu te alors eza mwa pasi moni Bodi Akati azalaki aza comédien ya monene po ajoua na groupe ya monene et pas phénomène esobe mais eloko elekelanga esobe akota prison atika Bodi Akati na prison akuta Bodi Akati na prison sai akuta Bodi Akati na prison et puis atika ye na prison les démarches na bango ezalaki nini po bango babima ya tikala c'est ça donc batiki ye na prison bango babimi bon sikoyo ntango bobimi bosalelaki ye démarche nini phénomène esobe olanda émission parce que nayebi ke chaîne oyo etalemaka olanda émission est-ce que osalaki effort nini parce que nga mpe nameki koverifie pa bato bazosangaki non phénomène esobe abaki keno azalaki susu na groupe na ye te akomaki epai ya Kikedi ok Kikedi aza mpe président ya monene na Congo wana Kikedi asali nini po parce que Bodi Akati alongwe epai ya Lisobe akomi epai ya Kikedi po effort nini Kikedi asali toyebi te ok lokola bino boza sur place na Congo wana oluka na moyen ya koatteindre bango boatteindre Sobe boatteindre Kikedi boatteindre papa Masumu boatteindre président Lomé président Bodo boyoka nanu bango baluka nanu moyen parce que esali pasi mais biso awa tozoluka nanu moyen ya kosangisa des risques oyo tokomonana nango nayoki keno akomi na aza problème ya barin babarin donc na niveau ya Congo babarin eza pasi poko esalema wana parce que nazokepare na bakayu tout ça donc nayebi te Nzambe kaka Nzambe apesa ye makasi Nzambe abatela ye asunga ye parce que Bodi aza nano trop jeune message nini opesa na bandeko no bacomédie bamama maboko makasi bao baningi koyede baninga te soki kaka kokufa bango bakeli liboso message nini oyo yo okoki koloba mpona ndenge bino nyonso bozali awa yo opesa bango nano conseil parce que namoni biso tozoloba bazoyoka te na minute oyo totika nano mambo koswana totika nano mambo kolata bafashion totika nano mambo kokanisa suki totika nano mambo kotela tosala moyen nini parce que nautaki kobenga papa aleka ime nalandaki image na bino bodotala nani caporal Mulumba aleka ime alisingaki no basengi soki $10 donc bacomédien boza na kini wana bosangisa $10 na oyo biso tokozala nango awa na oyo bino bozosafuna epesa biso mwa poids comme ça tofutela monina abima parce que ntango tozalaka wana déjà famille tobake non toza déjà famille na bafamille na biso oyo tobotamela tato okota une semaine peut un mois 2 mois pe omonaka famille mais biso na biso tozalaka très spécial du jour donc tozala na motema monene tofongola maboko
tozala batu tozala banyama te totika nanu makambo ya star na biso totyango nanu pembeni tosunga nanu moninga oyo aza na pasi. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa na ngai na sepeli makasi. Merci. Ok, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Naninga na loba papa kuta lobi basta. Bino bo basta te. Oh boza basta te. Star moninga na bino a umela likola 1500. Bino bo saka na likamba star Boa starter, boa starter, boa vedette, boa starter. Oh star, non qui papa biso lobio bastar na biso. Asta boa starter. Bino bo saka na ki star Boa starter. Boza ba vedette, poso boza ba star. $1,500. $1,500. Ah, nandimite. Nandimite, bo ngabo pesa ko kutata 2 personnes apamba ba pesa ta mutu moko. Boa starter. Toko ba misu baloba o ngana président ba président nyonso ngaza président ba comédien nyonso président ba comédien nyonso problème te mais moninga kas président o azara président ba comédien nyonso azora pe responsabilité ya ba to baza ba na simanaite c'est là qui président libéré ce qu'on a tout ni bato nyonso bino boboaka biso bato biso to boaka to yebi question na za un problème ata mbongo te relation e ko jouer et bon ya bino boboaka na bino biboake là c'est nde babenga ba chroniqueur mususu babenga ba chroniqueur c'est que to apena ba comédie fouati donc c'est pas nora mutu mo boboaka o na boka Edo Muzamba l'intouchable atranga pena boka Edo Muzamba l'intouchable. Naboka ya Willy Moucheni le véritable code amboka l'inamovible. Te nga pe fona boaka e. Or que obaka konoye ka bongo. Bomona na te, boyeba na te, obaka na oye kaka. Pona likamba problème na oyeba ke il faut na ningisa code amboka. Na place on ngala mona suki. Il faut na te na mona préféré na ngana za na journaliste pona biso na biso to sunganaka. Peli kam na biso eleka boye bati talaka nde bakanga bande ko na biso to kenda ko lela ba INPC to kenda ka to za adhérer et ça la musala na yango. En tout cas merci beaucoup na ba konzi na biso na sokuna to za ba structure le quoi ba presse féminin ba famille presse entre nous confrérie parce que ceux qui ont un problème ba ko landela yo. Au moins aux en a tort, parce que aux en a raison na yo. Parce qu'on dit qu'on a biso Tony, azaki na problème en opé, aza innocent. Bozo kokate, tenga mona sengela bino. Bande ko langa sa diaspora. Bo ki pete peu importe, bo mesana kusunga. Ata ya $20 à pamba. Ata ya $20 à pamba. Bo sala ka Tony de konabino, po azan de konabino congolais. Bokanga misute, bokanga motema te, bokanga matoi te. Ata $20 à pamba. Moni $20 na bino eko aider ata na kisi. Aza wapi? Ana sana. Est-ce que na sana kuneza hôpital o eza approprié à côté na ka malade o yazobel? Ba président na biso nyonso, président Masumu. Ngala takaka o teke o pona za contre yo ten. Ponenge papa na biso yani mosabeli, j'espère que yo po telemi pona likama papa yani mos telemi. Et bon na bambolombolo. Po papa yani mos aza mutu munene. Et bon bana na bino, bakoko na bino bambolombolo. Po basala musala na balula ngo po bino bosala. Ya on pe basalaka. Président Kikedi. Bino bozaka wana ba film o ka ya mboka. Mais bato boboka o Chief Kingani. Mokonza mboka nani oyo ya mboka o bino bozaleli. Botanga bafumu banani. Mwana longaki epa ya président Isobe ayaki epa na bino. J'espère qu'à travailler pe epa na o mingi. Yo osalaki démarche nini? Pona ndeko na biso abima. Démarche nini oyo salaki Kikedi. Ngai te. Oh, président Lobi azaki so epa na ete. Non! Il faut que yo aider mutu. Il faut zala kaka au sein du groupe na yo.
pona ko aider mutu so mutu alonga na groupe no ko aider te to so raisonner ndenge nini neti boy nazala suma msusu na epa leke chute ngana ko eli problème leke choko ya mbangu peut-être pe msusu shebiso eye mbangu ba chaîne mususu wana ya YouTube eye mbangu po nini ndeko na biso journaliste to tala likambo wana sima soka sayaki mabeto asala kini to tala ki azaka na shebiso télévision to azala na nini mona ki Manalogie TV ba otala yango sima mais c'est essentiel batala na bomo ya mutu mais ezaka ya ba comédien te ba comédien ni toza ba click na bango so eza Monsieur X ba ko telemela likama Monsieur X yango mona ke président sai président phénomène esobe ba umela na prison te mais le kola ya azana mbolombolo ah bilobo ngai pona ngai star ate o nga madame madame ndeko na bino azana prison bino ba madame te bolonga nenzala bolonga na place akolala ezala bana mibali o nga naza star naza bote bolonga nenzala bolonga place akocha mutu bolonga pe moi ba transport ba transport en commun bobo yango nde wana mais boba star te biso toza boba star ndeni merci à Jazz Kavulu ba meso kapi baza ebele ba meso kapi bazali baza ebele ba meso kapi azaka ateke o voyager tete o pa kabarate aza meso kapi meso kapi Jazz papa Zahir baba meso kapi pona kopesa kaka $10 apamba $10 et puis na yoko yoka ke babanda sa moi cotisation ya mutu na mutata $10 3 personnes jusque là kaka 3 personnes apo ebisinga na star na madame apo ebisinga nga na chef ba comédiens o rêve na bango eza bakoma lokola nga botika ko en tout cas nga pinza na moni neti na suki yao SOS oyo ekota na bandaka bakonzi botela nga likamba garçon wana Tony nga ndo tala na ngai na télévision na nazo na occasion te to sola bomé epesi nga mana mo lokwa ndeko na nga mobali ezaka te ke mutana lokwa nga na yebi na telemela non na kota likama mutana po ye aza mwana mama na nga non biso nyos to na makila ya ba congolais to sala ka effort ya ko edaka bandeko na biso sans pour autant to le karato simba micro poto belela rabino et des akate photo bando ko tche micro to bando belela raté et là musu peto ko biso to ye karato tche poa ya ko filmer déjà bino pe bosala usot bo pesi biso pe be élément déjà écoute si bosali peto yoki ka son Tony azwaki avion akendaki Afrique du Sud pona likamuna to azana Inde quelque part aloba musalo na salaki on a pamba te pourquoi ba comédien bobongaka te po mutema mabe ezali suka na bino ozo suka aka ya kolelaka so tuni batu nyonso o basala osala musala ozana souvenir ni bana so baka souvenir a bien te siko nana ngona katsa mina za souvenir a malamu papa kimbanteki bino batu boza kuna bo aider biso papa Willy Mambu boza kuna moi $50 moi $20 moi $10 président Douche président Hans Luzolo président 2 minutes aza aw est-ce que azui data okindata sana bo aider biso ngana sengena na ngabino pona moni ba comédie ba ko senga te po o yaza misukoto o koto aza misukoto bato bakenda kolelela mama Denise na biso mama Denise mama na biso tala likambu na ye ayata na ne fiska ata na HJ nanu azwa non traitement approprié après balukela enzela kende. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette belle émission, dites merci à Dinish Monsolo. Pourquoi pas à Jonathan Moukadi. Merci à Safari, Babi Mobile Mouinde, Mobile Ali Koukma, Mobile sans hydroquinone. Merci beaucoup Nayo. Merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Chic Moukadi. Napesio Bambote Ebele, Montréal, mon boss. Napesio Bambote Ebele, place aux Ali. Merci Nabalandi Nyonso, Obaningara Chebiso Télévision, Obaningara Nadesh Kimana, la calculatrice de la presse congolaise. Arara Oloba vérité, rien que la vérité. So na moni place wana muninga azokelela ngana yaka pona kobimisa yango ate batamaki na bimisa yango po azwa lisungi. Merci na papa Alain Kayembe na musala kitoko oyo ozosala ata na ndambo wana yo nde foza la président
Pour la montée, maman, bozami balé misa tout. Merci pour la papa Masumu ndengo fana na yo atali kambe komelio oyaka na ote. Merci beaucoup. Merci na bato pe bazana sima na yo. Na ebité so ba pesa ko pe conseil na ebité merci beaucoup. Merci papa Chaka Kongo na mona ki merci beaucoup. Merci vraiment na yo pe artiste à danger. Na moni ko sala no musala. Yo tu il fallait za la rapper même mamsusu ya ministre ya culture art po yo hôtel melaka makambo. Ato liaka na yo mais ozalaka wana pona ko fungola batu misu ke mutentel azobela mutentel ça peut aux solution. Merci vraiment papa. Merci na maître Christ Cicéron Bakumba Boufaya moi nanda sauf de servir les autres. Merci beaucoup. Merci Aya Willy Moucheni le véritable code Amboka l'inamovible, l'incassable. Merci Edo Mouzamba l'intouchable. Merci beaucoup à tous ceux qui me reconnaîtront, je vous aime beaucoup. D'ici là portez-vous bien. Bye.